asungaka tabana babola. Nana efi asungaka tabana bazanga bapoti. Nana efi azana ONG. Nana efi asungaka bademini. Nana efi sungaka kolemba tekotika. Nana efi motema malamu Bosabone trona. Bosabone troe. Na planète Nana efi. Bosabone troe. Na planète Nana efi. Bosabone troe. Alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète Nana efi. Vraiment ils chaîne ya biso nyonso. Vraiment bosabone so bomoni ka tolia peta na kati ce qui fait ya mo base. Donc on a beaucoup de s'abonner, on a toujours développé, tout le système ya mikolo yo, Zambi courage, yopé base. Vraiment na ngibino trop, vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, moto swag le prince Rassel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés braqués vers planète et fille, Nana et fille, tous s'abonner massivement donc. Abonnez les bino, je vous demande. Tout s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète Nana et fille, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins on perdre de l'autre. On sait pas. Asungaka tabana babola. Nana efi asungaka tabana bazanga bapoti. Nana efi azana ONG. Nana efi asungaka bademini. Salut très chers fidèles internautes ainsi que nos abonnés qui nous suivent en ce moment sur notre chaîne Nana Planète EFI. Donc voilà quoi, chaîne Bino Bolinga Mingi. Oui, mais la mamba bien. Il y en a de moi place aux Ali Basalam et Belé. Balobi humble servante wa Bino Lisa la paradis hier vraiment à me les Bino ba émission au Bino Bolinga vraiment pour na ba couple. Donc émission na biso Izali bungi sali bala makolongul mabe. Ah, na ebi kendi tomboza bobi ke liza la paradis pona ni bungi sali bala makolongul mabe. Na lo bara bungi sali bala makolongul mabe pourquoi? Parce que tangu bande ko na biso mibali na bande ko basi tangu ba kendara na likuela. Tangu ba kendara likuela bo comprendre na flamingo ba futi mbongo ba ke ko sala pa kwa ba kulutu. Mingi misusu ba likolo ya sentiment ya 30 secondes ya 30 minutes ba ki para o etali préservatif te. Mndele soa sala elo koneza pona ko se protéger ezaka na sida te même ma maladie misusu et puis bazemi. Dans obite bino histoire oyo eza fondé te eza vrai. Eza fondé te parce que ngamoko na kutanaki na couple wana na minute oyo ezaka opesi mbomba boyi. Ngape na za mwasi eza pe na bande kwa mibali obino pe boza awa. Ba commentaire na bino et ko aider bande ko na biso wana pour que ba kozo ko bongisa libala na bango ou soit ba continuer kana ba décision na bango et ça na couple moro boye donc bazaki na ba bande ko préparer libala na ko loba bande ko préparer libala ndenge zalaka en tout cas balingana makasi balingana vraiment makasi et moi si aza moi si moso tali aza respect aza pe kitoko o critiquer ne lo côté mobali pas za kitoko critiquer ne lo côté mais bobe lo nini pour nous ala mukuse bobe lo ne comme les couple wana mobali a voyager ke mboka moko boye parce que ton alobi boye bande ko babi kaka hase ke poto mingi za ka ke poto te ake kamboka mo songolo pakala moi si atikali tikali na camarade ya nani ya mobali. Oui, parce que na camarade mobile donc na sens que mobile camarade mobile ndatikeli na mwasi ya mningani awa pola ndila kaye ba mambo ebele bazala bien mama na ngai ndeko na nga mobile ndeko na nga mwasi tino ba likambo esanga na pasi la fille a expliqué mobile na ndenge nyonso mobile ali ko koyoka etali ko pesa ata 30 secondes ter oyoka même na téléphone la fille akenda ki ba fête ka ndenge zalaka fallait que camarade ya mobile na yake ndeko tike mais
Et que ça là que la fille wana donc il déploie perdre libala na ye donc a comment c'est comme si mutu mo a problème hein a comment ça ba maramdo na lo yengi na ndingi mo mabe bobi likambo écouter et comme la ex na ex pe ola bala monto ya sambusaka OK le temps ya kenda kotika ba photo pa fiancé ya ex na ye ya fille wana na CD azaki déjà plus bien on a ba réseaux sociaux fille à sambwa ki na niveau moya mukete andi onanga ndoko moi stanga betela nga lisolo yo ndo na coupe de na koti na place ndoko na so moi na leli na tout ça me frère na leli no ki passi garçon wana a salur la fille tina niveau ya tala kababwa ke le logo na Facebook YouTube Instagram ba publier yo pena don monde entier ezotala oyo bomba kolata bilamba kandi tina lati na ngelamba boye sikoyo balongo lyo batiki ngala obomi no famille ya ndeko mwasi wana obomi musala obomi mambo ebele ndeko wana melaba memba kisi pomi bomana ye pendant que moi aoleka bazo finga ya zo leka bazo baotonga bazo seka do soni garçon o la bala ye yum to salu réputation à la fille o lo bala ye à la zui akiko bala fille moko boy tanza mbenda salaka akiko bala fille moko donc fiancé ya fille wana abali camarade na ye mobali o ya plibia ki ye fille wana akibala mwasi mususu eko sala fiancé ya fille wana o batikela ki ba photo na CD amona bolumbo mwasi na ye libala na camarade mwasi na ye eko beba place bakenda ka mema salele makambo minena sele mama be eko beba na niveau moko botala kaka mutu aza mutambongo aza bayebi ye bwaka ka bamboko basala ka boye maromo senga même voir ata ba $10 à $100 pourquoi okukuta na fille a malchance pour la nine ozo ba décision morobo sans que o vérifier ce n'est pas bien sans que vérifier mutu apesa ki o bolingo apesa ki o affection apesa ki o confiance à 100%. Yo pona ka omoni ba photo moko boy ko landela oboy ko pardonner ye biso moko tozo sala ko masuma ndenge na ndenge chaque jour mais ceux qui au bukam na bolongo nzam na au fukami pardon au fukami ozo senga bolimbi c'est pas nzam nzamba limbisio saka futu elo moko boy mais pour na ninte ya ko limbisa pende na biso mwasi oke ko bala camarade na et le camarade ya la fille bala ki asali yo bo ameno vidéo le lo komo senga na ba $10. Une fille a malchance. Et mobile wana pas plus bien que fille wana sera comment ça va bêtise sous ça grâce il y a mobile ya ex nae. Ex na ki ba la fille moko boy ola kende mabote zate. Abonga manan. Mabote zate. Allez, ezo simba te ba ko palangana kuna ba mwanga ni kuna. Tanza benda sala ba mwanga ni kuna yo ex. Fala bala pe moi c'est malongo que bala moi c'est oui aza kitoko aza bien mais mabote zate ta la punition nzambe ko lela moi c'est nezali pambola mutu monte na bango misato wana teme simba kite ndeko wana ye ko zongela ex na ye ay ko sengi pardon limbisanga na ndenge na salaki na publier ki boyenga mtu na bebisaki libala na yo et en plus makambo no seleka na kati camarade na yo azalaki na kati makambo et mtapesa kinga idée ya koya ko salo o na salaki yo tala vraiment na yo ki pasi la fille a leli alobi camarade yo yanga camarade yo ngane na pistonné na musala bo ngam na sala bo po azala o ya zala bien ex na lobitinga na publier ki yo ti ba message yo masanga ezaki planification ya camarade na yo la fille a tourné nini nga na sala camarade na nga pour que atianga lelo place nga na za azwa bali fiancé na ngai yo plibianga tala lelo nga ndi na koma fille wana lobike abiliza na zo ibate pour fiancé na nga ye pa kom ko senga to zongana place oyo milingi matana mutu na komata la fille donc qui passe ex aye bazongana na fille wana après donc publier na ba réseaux sociaux ko panza libala na ye aloye bozongana fiancé à cause ya ba photo na CD et puis obali camarade ya mwasi na yo bo panza ni kuna
bango mibale bakomi kolanda la fille lokola nzinzi azolanda manga e manga so balie babwaki nde nzinzi alandaka nde esko mibale wana mibale bakomi kolanda la fille azotuna abela paradis sunga ngai nazongela ex to nazongela fiancé na ngai oyo to nasala nini parce que na nyonso basali nga na oyeba te nini nakosala nasala nini nakoma na nga lesbienne to nakoma na nga ko nakoma nayebi te alobi naza leste nakomi kutu koyebisa kutu mpa na biso soki baye naza te bakomi koya kobundelaka biso nga na porte kuna oyo aye na air na ye oyo aye na air to bakutana babitumbe bandi kuna oyo kuna alobi aza mwasi na nga na bale oyo kuna alobi aza ex na nga boyeboye soki alongola bazemi boyebe nga alongola de bambo ebelebele siko bandeko na ngai tosolola mpo ngai mayele suki neti nga pena nazabo na mayele suki tiazo ebisa nga bongo na opangusa aka ma misu na opangusa aka ma misu pono oke paisi so moni la fille na ba oyoyo ba yeba ki ba ko reconnaître penzate na ba o ba yeba ki po ezo bongo temps ba luka on dirait et ça moi poigne à cause il y a déception bande ko na biso mibali bande ko na biso pe ya basi avant yo sala likambu tout à la paix rétroviseur tout à la rétroviseur et arabien o tapé si mat place au taki est-ce que ne ko na ma moi si o yo lingo nuire vie na ye asala ta bolamo moki était ende ko na moi o linga o salur vie ande ko na moi si pourquoi jalousie ngo ya nini o yeza awa yo pozana ngo poso tali fille wana na camarade na baza mabete ba mbale baza kitoko sko jalousie ya nini po kende o luka ex na ye aya bebisa ka libala na ye po yozwa ka libala na ye tata sikolelo bande ko na biso pe ya mibale oboza ka bilula lula omoni camarade moi si na na camarade na bien kaka na makambo ka camarade ya moi sai ko yebisa yo okamati yo kiango otiki po koma na ye oza suriete o bosali ndeko na mwasi tant na loba j'espère que bino pe bolanda bino pe bozaba o bozaba auteur ya likambo bozolanda eza kitoko te tant bozoki simoni ko lela ya mwana mwasi ko lele utaka na pasi ya mutema na kati ya mutema ezaka lipamboli te ya bandeko na ngai la paradis soki na yebi te ndeko na biso mwasi alobi bo meka se conseil azongela bango to atika bango mais eza vraiment ya muketo zo ki mamboka nde na yebisa bino posa ko beta na bino bakati ezali posa ko koba na bino ko swala bino za mais teza muketo zo ki maka na ngonga nalinga bino mingi ba fa na biso nyonso ya planète nana efie la paradis alinga bino vraiment mingi na kata mutema boyebi karane za bino pe soki bozo s'abonner bozo publier et pardon bozo ko partager ba émission et ça la bien en tout cas et ça la vraiment plaisir et ça ngapi bien donc voilà quoi donc na comme na suka ya émission bungisa libala makolongulu mabe to se protéger rat ils a bien sentiment ils a 30 secondes moyo beb sa vie na yo tu vois to se protéger qu'ils a bien na fille il y a 2 mois solo la kitoko na lingaro makasi tango benga komiliza faut sala raboye et ça la nga bien soza na mama moko pembe nto ya moko pembe nazo conseiller azo tala te ya kotomboka to tomboka te faut sepeleza lipambole donc merci na bino nyoso bo pesa kinga ton na bino bo pesa nga pe litoi na bino ya kolanda émission bongisa libala makolongo mabe et ça nga vraiment plaisir nga pe na craquer bino tala ka bino na pesi susu ba salam ebele balobi aïe kraka bino pe ya trop donc ba salam nanga na papa Kava talaka na kati Bruxelles ba mbote no place ozali ba soutien na yo pesa la nga bien ya ba conseil vraiment qui tourne makasi yo bikaka ba solo la kaka maestro Kava Blanchard mokonza Irlande donc so boy yo moka mi bundela mi kundela donc voilà en tout cas to mona na bino na mikoleko ya ciao nana efie sungaka kolimba te kotika nana efie motema malamu bosabone trop na planète nana efie bosabone trop na planète nana efie bosabone trop